congodialogue.com. Francine Gembe, Congodialogue, 100% canon. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Gembe. Francine Gembe, Congodialogue, 100% canon. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Gembe. Merci beaucoup, merci à vous chers téléspectateurs, surtout à vous tous qui aimez www.congodialogue.com. Merci à madame, première dame que j'appelle, Francine Gembe, pour l'opportunité. Enfin que le monde entier puisse avoir la chance de savoir ce qui se passe à l'instant en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa. Mboka ya kitoko, mboka ya batamaele, mboka oyo etonda ebele nesengo, mboka ya bana mboka. Ça dit mboka oyo ezaka ya bana mboka, so za no mwana mboka te seke mboko eza yote. Merci à trop. Surtout, je dois remercier aussi mon caméraman qui ne cesse pas de m'assister. Il a été toujours fidèle à son poste et lui, c'est Darby Matuka. Merci pour le travail mon cher ami, parce que Moussa les hommes dans le monde entier bazo pesoka ba merci. Na biso pe nyonso wana tokozongi sa merci kaka na ye moko première dame na kosala eloko boye. Un site oyo bato bazo zala informé du jour au jour. Site oyo ki tango sali émission no lelo pe yebani, lelo yokani, lelo pe bato ba pesi ba réaction. Nango to pesa ka merci et puis toko CCPT ko remercier bato bazo et debiso bato lokola ba Yaouli Mouché Nico Damboka na robosa na le président Mboyo Charlie Moyo, merci pour na nyoso zosala. Et de l'autre côté peto sanité président Gilles Maswa oyo azali pe ko kamba ba artiste belé oyo pe azali ko sa makambo belé na fondation Gilles Maswa Mobimba, et sans oublier aussi toute la grande équipe des Congo Dialogue. En tout cas, on est ensemble parce qu'ils allaient citer Moko Yaba Pro. Alors, chers téléspectateurs, j'ai le réel plaisir d'être aujourd'hui avec un animateur que vous connaissez très bien. Il n'est plus à présenter. Et lui, c'est Moïse Chine. Il est avec moi. Awa, tous en studio. Ndenge bozo remarqué déjà bozo mon aboye. Donc, Ndenge Toyawa, ils en studio. Na ebité, Moïse Chine. Alongwa ipa waze kwa kendaka boye to komo mona bu abimeli kuna ipa Barbara Kanam lelo batu ba utai kobina la danse du président lelo to ebité Moïse Chine azo na nini ba cri azo continuer ka oyiba ba cri ba to yenda aluka ba cri batu bazo yiba ngoto ndenge nini. Et de l'autre côté aussi to kozala pe na mokonzi ya loketo yende ba bengi na kombo ya breveté Lukima central. Il est avec moi, donc c'est avec lui qu'on va essayer un peu de partager cette ambiance. Sans plus tarder, je m'en vais directement lui dire bonjour mon cher ami. Bonjour à toi, cas grave, Songanzi la kaka yo moko totika na yo. Moïse Chine, nazana. Bonjour sous na bateau bavandi libosa ba TV na bango amiki, to eminene. Et puis va passer sur temps pour battre biso. En tout cas, merci. Na minute yo bana Bruxelles, bana Londres, bana Paris, bana partout, bana ça dit bana monde entier bazota la biso na habité plaisir nin déjà occuper sa bango pour Moïse Chine on dirait bato musupe ba on dirait balingi ba bossa na yo. Mais on dirait pe ba ebate ko sala ba biloko avant vous allez pas Barbara Kanam. Donc net bena moi flash ni occuper sa bango déjà pour ba warano oya feligo la migramindondo ya migramindondo na lopango na bango olambi tumwa biloko opimeli tata lopango moko bongo munukuze mais on les a biloko ba je saki yo pe susu makambo zo se ko baka ba créer ba biloko je saki to zaki ndako moko ti bozaki ndako moko wana viena songa na lambi biloko wana viena master to zaki place moko so na lambi biloko eza pe mabete so muninga li to pe muninga so ake servir yango ba pa o ba eza mabete. En tout cas, alors bandeko bazuta biso lelo tokoyeba raison nini sala ke olongwe pa waze quoi. Bon, en fait kolongwe pa waze quoi ezate po via zaki mabeto te ezaka ke na loba ite fona zongela chiki pour na tala kisko veut to vana na mais atanga to ba diplôme belé ce qu'on ngana beta musique yemo pe pesa concert moi zo bi que musique en retardé lelo na pesa raison na katina na bite na zonga na chiki. Le problème est que bobé banatel comme so tout niveau ibiso no donc na nimpete ba souvenir ma beza donc vaza mutu o pe lelo na pesa ke pe merci pour parmi étape na la vie évolution azam mutu oyo a fortifier et puis a pesa nga ba conseil belé na zande na lelo.
et puis grâce à ma conseil le Moïse Chine naza pas arrangé au moins na studio ah oui kana musique ozo arrangé kana musique donc naza siko ngana bulaki so aussi sinchiko ozonga et pas waze quoi na cultura mais to monyo kozonga mbala moko na kana musique bon omoni ata mutu même yopé ozana histoire na yo donc mutu na vie par respect bat ba otala ngai donc batu tout na vie donc pour histoire via mutu za ko akaye donc ils ont ba page à liboso na ba page elandi ainsi de suite donc ndé mozaka na changer page ngela cette page on ma bezaka te to changer ndé pour via mutu au fur et à mesure zokola age zo baksama bien que changer page me bois ki livre en côté ouais kaye wana kaka kaye zaka na animateur est-il animateur là je suis par là ndenge ezaki pa wazi kona ndenge lelo et pas kanam to koloba ke ça va kuna to awa ça va nyoso mbale ça va différence ezaka po venanga monsa mo mobile babaza mo mosi non pas par rapport à privilège il y a ba voyage à l'instant à l'époque ça bando voyager na net ndenge mona je sais que to ndenge moko na baba masa no mususu yo na biso via mutu za lokwa kaye ozomona donc baba kana venanga monsa za na apport ne o ataki pa na baba kana mpe aza siko na apport na ye o ti siko tozo continuer na. En tout cas, c'est ça. Merci. Tangoye Mbalamoko rencontre expliquer une ambition rencontre na Barbara Isaac Ndengeni parce que c'est pas facile on dirait que Barbara pour na kozwa izara facilité yo skozo ki chanson na Ndengeni ke ou s'approcher pembe dans Barbara pe ayoka yazo peta ayoka. Ah oui, bon, place on a vraiment la reconnaissance et pas ono kapanga. Navane ouais, navane na parler ya ebi ça va faire Moïse. Navane na parler chike vidéo singa no yo no ko tika musique te faut ça raka. Na c'était ngala na boule ngala ke miki na navana bi te faut ça raka. Hélas, Baba kana maina ki chaque fois à livrer concert. Ce que azuba animateur mais bazaka à l'auteur te ba nani onora pa ngabite ngana bi Moïse soka ye a maman ta sans plus bosser. Bon, yaka na nanu. Na yepe na prouver de quoi je suis capable donc lelo bo moni pe ba danse du présent, bo moni ba melamai, ba ciseaux, mikolo surtout na ba petit ba oteka. Artiste olela ya modèle leli. Na leki na kiti na aéroport na na Kishasa na kita na bon marché ba petit ba oteka les gableux zate boutique zate boka na kio ba petit ba oteka misili ba oteka boka na kio na tuna ba question po na bandeko bazotala biso to linga suko loba moi troté on veut juste que mutu asali œuvre na ye moko pesa biso ba explication convaincante oyoke tango ba les cases cosmétiques avandi na Paris azota la paix comprendre que non makambo ezokende un temps peu malira molei azota la paix azosepela alors oko boire peu moi criwana po esala bien bon mon faut expliquer na criango na vandaki na moni ndeko na ngai mo boy aza artiste ya mode abeti solo non na leki koto ba petit ba oteka les gableux ezate bani mais le c'est intéressant et puis même histoire na mo la petit mon place to vandaki ba oteka mais bilo na bo ezate boy ba l'accès bloté oteka mais pour cela na il faut que na coin c'est que ba oteka faut l'accès oh fait yango mais le on se cause na petit ba mona na mais le temps ba basi to mba na basi na mibali ba oteka mais bilo on mona te bilo on faut que beaucoup payer na coin na tu oh et le on na te eza drogue o TV so to keka koyeba oh eza nini bon na va na 8 il faut na sala on cri na lamsana nous pour ba tu faut pas teka bilo ko mona comment bo oteka bilo ko mona te. En tout cas, na osepelation na plaisir avant de koto bazota la biso pe na bokasi ya madame Francine Ngembe oazo tala biso pe muto azo sala poke makambo oyo ekende liboso ndenge zo kende boye obwake la biso na kriwana pour na plaisir ya batu nyur surtout na ebité so ba osepela na kriwana mais ala nde mabe batu ba comme déjà oyiba na saki ciseaux na sango depuis 2010 na betongo na ba concert na beta ba concert ba bazo yiba yango wana eloko ngo oyo tango yaki siko yaki na tanto quand pe vena biso beaucoup na ba déjà you know na bi ba oyiba mais so bo yibi pe public ozaki jour wana ba témoin artiste olela yo kanga na olela ko ya modal leli yo kanga na olela na leki Kishasa na yena kitamona kitakoto yo na bon marché oh ba petit ba oteka eli gableux ezate etese ezate ba petit ba oteka awa pole biloko ba petit il faut futa mbongo soki to kozo biloko jakisha iya yoko bomanga lelo lelo po na mbongo na ngai yaya lelo yaya oliaki misuni donc so le biloko ba petit faut futa pe mbongo
makambo na comprendre nga ngote breveter lukima na yebi ke ye wana pe na OPCP moi maloba breveter lukima ça va tranquille bino ga on dirait bino boza ba rebelle bino ga bozala zala boke ba parcours belebele lelo na kana musique tokoloba ke ça va. Et ça va, merci bonjour na respect na mon andako c'est que bino lukima central mon bali et moi mbuyara bon jonga yemba ka to da nani pe mikolo keba no bo mandinga kwa système yo yemba oh yo kama joana te joana kama rete yo kama nga tinga na kama gayo ah voilà donc yeba kwa joba yemba ki so yemba ningisa lokelo lingisa lokelo sikodo sur la mukeba ou précité maman wale la trop côté. Merci. Alors breveter lukima tokolobani ni mikolo ba programme na bino na Barbara Kanam tozo mona la danse du président babiloko na yebisanga yundo ye na ngoto eza babiloko pe bokuti nango Barbara ye moko pe azo kodebino. Non. C'est que biso tu na plan c'est que ma plan de marchandise à sika quoi dans c'est que tu coûte déjà makambo ba petit so ba sali ba ki wana maintenant to il faut un apport oui na qui équipe comme évite imana renaissance ba sombio il faut un apport au ça l'apport hôtel numéro 8 ça qui bosso wana c'est que ça l'apport au souhait qui nango dans ce présent au bateau bandimi et monde entier partout l'équipe bien et bientôt ba za mela mai pour quelque part bateau bon sur la rater mela ba mai. Donc besoin et puis par rapport à éducation à bateau ba langage comme mon bon gato attends le bil surtout que ba petit ba teka eza mon histoire wana mais histoire non a bien zanini to rappeler mon truc né mo za lobi mo ta teka bloc zo mona mo na za bloc teka te ma gagner peu bien mais mo ta teka na balabala te di baya mais oh dona teka ku te bana ku classe mo trop mais o za bloc côté azo recevoir le camo et puis tala ba monde comme lelo donc l'éducation mo fomona par rapport au pesa ke o mo Congo mo panze ça eza dignité ya mo to bien ke lo papa so fait beaucoup la kendaki ils dit comme ya passer être c'est que tout mais la maman pour monter ça ni ekita je pense qu'il y a un de lait papa so na monter maman peine amunene et dans biso bana kana musique nous a dirait tout ya né o tout ça kana répertoire nous so bien en hommage avait beaucoup. Je pense que dans le Congo, même la série chorégraphie, on a déjà beaucoup là. Au par Olinga, à ce moment Moïse, à ce moment paquet, tout bêtise dans studio pour ça bien. Mais le concert, vous avez hommage, j'avais beaucoup de personnes qui ont joué mon cœur. C'est bon. Voilà. Alors, na côté danse, il faut attaquer mon cœur. Oh, bandego bazuta la biso bazomona. Breveté, obi que liboso batu bazaki a condamné ba le beauté, ba banze mama bezoe mama batu ba sala boy ba sala boy. Maintenant, yopé côté danse, on dirait yopé le ko sala ba danse. Tu es parmi bateau basa appelle moi ba danse à mabé ou ils ont accompagné peut-être à crier à bateau ça na mabété mais du fait que y a danse moko boye ils ont bina manandenge moko boye pe omoni pe bateau ba comment boudé en toi c'est pas poser mabété à reprocher comme na tout nisko pa na yo j'ai seni omona ya mabé reprocher ngapa nazo tout na au sala ba danse au sala danse yo sala s'il vous plaît ngana sala danse ya ba niveau kanisa wana te ngana sala première danse avec kilko katomboki Kiko c'est vrai que ça et binama na signature histoire où tu na film au boy bien quelconque voilà na mona que loko na etikala na muto batu tellement trop référence tu fais na zoena récupérer sur le coana voilà ya gité au venam certainement quoi bani non OK o te ba mele bon pour na qui inspiration do qui ma pour na signature après mane mamboa dans nous mane mamboa sourire et c'est sourire pour que c'est quand moko. Donc c'est que ça a déjà muito bien à beauté na face par rapport à la kanda après on a qui na baibila côté na qui na ba soloder c'est que caractère ya moto yo ou a solara bien té donc pour faire na permis na surtout jani soloder quoi donc pour seulement beto ko c'est pourtant côté par rapport ya vie na surtout ba sala lisonner mon bo na moto mo quelqu'un c'est que albi que ya bana mingi mais ça ko la solo mabe le tant qu'artiste na bi que oh je n'ai que ça na français rapport mo bonne réponse quoi baba quoi on a bien un avion na asa mon panzi ya père nanga quoi oui asa solo mabe on a tinika mon panzi père on oh ba finga père wa douter utanga kompi mabe do you ozo finga tozolo ba na tu ne a kombo na Congo déjà ko ba réalité il y a des péchés il y a oui ça dit yo pe ozo même na lo baboye ata papa na ngai o achanga na masolo so bi ngam la seko ko bina bo sepelate ya mususu mais c'est mon père ou c'est l'entreprise à mener à bique petit dans zala ou on a ça la racide ce que collabore ça la racide c'est quoi ça il y a c'est car moyen
que entreprise za ah tu ya dans cette présence moi je le qui mas et c'est mère na biso ba après biso ba frère na biso fa ça mbanango non. Alors, Binza na biso na la danse du président. Pour ça, pena moi bien sous. Moïse pena ko aider biso na moi cri, hein, pour ça la pena bien sous. Vraiment tout le monde a pena ndenge makambo ndenge zokende. La danse du président, la danse du président. Tenons nos contacts, les diplomates, mettons nos costumes. Tobi nango makasi te simba benda toke danse lobaka papa yes etunaka bango twi ma ale toke melamai ko melamai na pula madiba en tout cas oko melamai wana iloko melamai o santiki o je sais pas mai de quel mai bozo parce que déjà ya on azo ya tokomi c'est que mai wana yo tuni wana avant yemo ko makona nga tuni question 4 to tuni yo lingi to pe mai nini ya terrasse ya pembe c'est que yo me faut dans le choix nani lukima est-ce que yo ko melamai ya terrasse mais tuni il faut choix choix no faut ça là bato ba rappeler so mdo zanga no choix touche à tout touche au sambo na lobi hein vous pouvez sans explication le cas mai yo mbela na mai j'allais dire quoi na mai na osepela na osepela OK là biso pe na mai na bimba na ngoko na comprendre. Allez maman moi j'ai soif. Donnez-moi de l'eau. Maman moi j'ai soif. Donnez-moi de l'eau. Commandant Saloumou on a soif. Donnez-moi de l'eau. Na lobi sikona pesa bino mai ya ndenge nini natuna ya kopo ya bidon ya sachet ya terrasse mai ya pembe ya salite to ebale yo pona en tout cas siko yo neti yo ba peso mai ndeti ngai mai ya soin ya soin ya soin ko eza ebale eza la eza ra soin yo ebike mai kaka o ya soin poni ozoto na bato pesa bango mai bon omoni siko na tali ke nzamba sala bato catégorie tout ba fupe to vivana bangoti obite na mona te boma obina na yango vraiment zo bete yebani même tali boma obina et puis mtali boma pas na posa ka grave yo ogena mai ndomite o mai couleur mai ndomle za la kat mai ndombe ya mai ya salite ya mwini surtout ngozo ngo ko mwandeni na ebiti so za pembe so ko ma loki cool n'a pas de micro o ba mela ngo baza. Tu vois. Merci. Là, vous comprenez très bien que ce sont leurs explications basées par rapport à Evre Nabango. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir surtout dans Kana Music, programme Nabino, et surtout PAWA, Beauté Studio, et Zapé na siège Nabino, tout. Je ne parviens pas à comprendre. Et Zali Nini au juste. En fait, studio, studio à la portée de tout le monde. Batutu bako sala bantu ata yo so ngo sa banze muno to ye to so lobi programmation car to sali so bi nyonso na ba prise de son mix mastering makam tout sali en tout cas donc tout ça ils à la portée de tout le monde que ça soit ba musicien chrétien ou musicien chrétien ou bien oui donc toi ma catégorie batutu ata ba couper décalé il y a kaka donc tout ça là donc à part ça programme na biso ezali tout ça à chaque mercredi vendredi. Tobaki ont déjà désormais chaque mercredi, vendredi, de 12h jusqu'à R6 c'est là. Tout ça, vraiment, tu bing bafan tout. On va nous déclarer, oh, te baba kanam, aïe marabia marana place, te tota ele wapi, tout ça, donc référence, c'est ça, tu as un bon marché. Ozuka Karba qui tue la Phoenix, on a tuni, avenue Échevin, numéro 11. Donc, juste na Simaya, stadium Mouana, au Basali Asika. Numéro 11, au moins, le logo ya Beka Zawana, au côté na 4. Kana Music et puis même siège Nabiso et zappé à la portée de tout le monde. congodialogue.com. OK, comme je le disais, tout ça na siège na monia déjà ba bazo répéter kuna ba ndule man na mona la diva africaine Barbara Kanam ndé siège Nabino est-ce que batu mususu pe ba ko za pe chance ya kwa robeta ouais, ça siège Nabiso mais to tchango à la portée de tout le monde. Donc par exemple banane ici ba beta. To za ndo Nabiso Kabose Bulembi. Ouais, Kabose aza dimanche pe oyo. Donc il y a Lelo dimanche. Donc Lelo 16h. Ndem soto longwa, mba moto kutana awa. Ndem tozo longwa wa to kutana awa. Vraiment. Donc to kutana awa na 16h. Kabose Bulembi azawana a obeta na Kana Music. Vraiment. Donc biso to yana poto tchaka mapoa pour ndeko na biso to laksa bolingo wana. Donc ça veut dire to pe mutu musupe a lobby soki mutu akimpanza musique a lobby tenga pe fona ya obeta awa. Chance ba na weza nini? Awa ya mabo pamba kuta be instrument place makamtuza. Mais il faut solo. Il faut solo. Bon, on peut pas répétition, donc il faut que même pas répétition, donc ils a bongo. Yo ye, ou y a un musicien, yo so ça musique.
oye okuta instrument eza awa groupe eza wana makamto eza installateur baza wana donc soki théâtre oye soko sara oni to bien balé oye donc toza wana donc baba kana mangaki a salisa pe bandeko mususu. En tout cas, c'est bien ndenge déjà au PC. Alors à quand sorti à Melamai? Et puis moi explication bien convaincante par rapport à Kriwana. Ouais, au fait Melamai sauf imprévu. Donc na fin ou début il y a mois prochain et là. Donc fin il y a mois au début. Donc dans une semaine disons. Donc ils ont déjà le montage pour tout ça déjà clip pour sentir breveter le kimamuk. Donc na okoro le bangote. Donc bozela Melamai ça mais mingi Melamai n'enga expliquer batunini. Au moni tous un problème mo bat ba kata banzete et puis échauffement climatique. Bat ba transpirer ba malade zo ebele ba écologiste écoute ba fachaki. Ya mo nga ba été oh. Par là pour le prévenir. Il faut tout conseiller bat comme la maille. Donc l'eau c'est la vie. Dit-on. L'eau c'est la vie et puis ils a bien pour la santé à Moutou. Donc Moutou pour nous se rafraîchir. Faut après avoir travaillé même besoin de tolo ba bon sur un photo mais la maille. Donc c'est bien pour la santé. Et il y a un moment qui tous à la carte monotone et puis tous à la localité on te espérer on a minoko belé. Na lobi bébé à quoi? Na lobi sousou na pula madiba. Na lobi sousou bois de l'eau. Na lobi sousou melamai. Donc na lobi on a minoko belé. Donc na ba chiluba disque tondat. Donc on a un concert européen ça sous minoko sousou on a pe oya bango. Donc ça veut dire quoi? Il faut tomber la maille, ils bien pour la santé na biso, ils sont préjudiciable pour la santé. En tout cas. Au contraire, il y a un bon sa santé. Donc après avoir ça, il faut finir par maille. Merci beaucoup mon cher ami. Avant toi aussi c'est pas nayo. Breveté Luké Manabité entre peu de monde au Kolobani na bandeko bazota biso na Londres, na Paris, na Bruxelles, partout dans le monde entier, ti le Japon kuna donc bazozo congodialogue.com oui ça. Ouais, congodialogue.com c'est cas grave quoi. Dialogue.com, cas grave. C'est que Banato à Londres, Paris, c'est que à Paris, va bosser le Ngioté, breveté le Kima, Masanga Patrick Ezaï, Jean Mokuna, un pays d'Ari, Boyebi Mdo Ankada, tout l'ami qui y est, c'est que le Kima Moko, chorégraphe Moko, on a bossé dans l'Ingles, c'est le Gamon Boy. C'est que dans le Congo, boss qui s'engaille. C'est que moto, on a la danse, il va Sabino partout dans le monde. Ils ont profité de Kimao. On a ça mal les membres, ça va les kank. Donc dans ce ça c'est impact ça qui très pays. C'est le Kima. Ils ont pour quoi baisser. Est-ce que tu m'as fait PV dans l'ambulance? Oui, Nandi Mangana nous d'abord là. Tu me rappelles les docteurs de la danse. Ah voilà mon frère, voilà mon pote, c'est que mon camarade au premier avant qu'on a comme l'école. Pardon. Avant la matin, il y a un temps. C'est comment on a été au central. Central. Au plan central, puisque mon début, pour voir comment on début, mon début n'est. Et comme ça, moi, ngaza ko gafana sali ne ba danse, que danse très na mutu a mutu. Et que au phase beauté, ngaza ka danse mona ke bena tri et tikali. On a ko mona tout. On a quitté seulement là-bas, là qui est dans les lits. Babina danse. Oui bien monté. Babina danse. Et ça bilon la bango tout. En tout cas. Na bien. Ballon, ton olia 3 gonds, mais tout le monde olia gond moko. Faut alors quelques mbote déjà. Ouais mbote nanga na bana tout ya oni britannique, na bana tout ya Lemba et na Bossen TV nanga moko parce que bizanga 007 nzela lufu grand sofa yo yebi ya kwele yo yebi. Donc breveté de Kima yo dimanche to kutana awa bana oni britannique ba ya bouger place donc c'est que bana chango na Bossen TV petit mbote na ba petit nanga ba danser moi ba ya atemba moi po yiba bango c'est que excellent matari famille ba yo ka mbote na bango et Sandra Lukamena Nana Mputu donc c'est que merci invité déjà pour merci Togozala alors moi bambote déjà surtout pendant c'est ça moi nuance après moi mbote siko c'est comme moi nuance après Tokabone siko bien ale bino bano yo boti kateti bino bana na yebisi bino boti katete soki boti kiteti teno kiboko tika la bongo matoi mangongi pardon pamba ale bino bana soso
Boko Sambwa, o moningu babododi. Do, mange Maria mokonza badawa bana soso Boko Sambwa, o moningu babododi. Doda ye? Mais pourquoi? Merci beaucoup Bambote rapidement. Donc na opesa mbote nanu na équipe Mumba Kana musique. Kana me 20 moi na tanga ba kombo ezate bino tu na pesa mbote et puis na pesa mbote lisusu na ba maître na biso mikolo donc so une chef on okuta ba maître Kana musique bazana na pesa mbote pas Rudi Omari. Serge Mazoa na pesa bino ndengeni. Donc na pesa mbote et puis na pesa mbote lisusu na famille Bilala o ba va na parler ba otala. So na ke musika na États-Unis Jimmy Mawesh bof nazoyati donc on a pesi mbote na bino tout donc et puis donc Stéphane Bambou Stéphane Mambo, merci beaucoup. Ça dit te remercier peu vraiment la grande équipe Yakana Musique Nandenge Bayambibiso. Là je vois Serge Mazoa, honorable. Merci pour l'accueil. Merci aussi à la grande dame, elle c'est la diva. Nenge Bozo Monazo à la organisation vraiment il fallait tout apprécier parce que elle fait toujours preuve ya ba Evre Naye, c'est la diva africaine, topé sa chance na ba congolais partout Bozo Talabiso. Mes remerciements vraiment anticipés à Willy Moucheni, vraiment et Sika Ozali, na Bosani Pété président Charlie Mboyo, na Bosante président Jules Massoa et Sigato Zali et pourquoi pas à Malira Molei Tobosanité et la première dame elle c'est Francine Gembe na congodialogue.com. Merci. congodialogue.com. Francine Gembe, congodialogue, 100% canon. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Francine Gembe, congodialogue, 100% canon. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe.